Mbote na benu bampangi na betu ya Congo Central, mbote na benu bampangi na betu ya diaspora, mbote na benu bampangi na betu kina Rolanda betu partout dans le monde. Ya ipangi na benu Pegin Sasa, le terminateur de la presse, journaliste, directeur général de Yusra Télévision, directeur général, il y a plusieurs structures, il y a communication, communicateur privé, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na structure CPC. Bandeko na ngai ya Congo Central eza pasi pe mawa ya koyoka pepe rozana ba preuve ba données. C'est no ba données otozui na ba source pe ministère ya finance asungi biso pona koloba ete Congo Central eza classé la 3e position en termes ya rétrocession depuis début année oyo. Province ya Congo Central ezui rétrocession nango koleka kutu bandeko ya Lualaba, koleka bandeko ya province ya Okatanga. Eza pasi pe mawa bandeko na ngai tango ba autorité ya province na biso ya Congo Central ba kobelelaka bilobela Mwanza Kinshasa ezo bloqué ba femme ba homme politique originaire ya Congo Central bazo bloqué. Nzokande vérité yango wana pièce contre pièce eza pasi mawa. Mbango bozocha, mbango bocha ki mingi bo contredire ba document oyo. Ndenge mingi bazolo ba eza lokuta. Eza document lokuta. Ba document oyo, ba information eza vrai. Ba député provincial na biso ya Congo Central bo lamuka. Bo nimba liboso antabate, bo lamuka, bo za leveiller. Bo tuna bandeko na biso wana mbongo ya province eke wapi, mbongo na biso eke wapi. Tokanisa kike makamusu bazolo baka eza ya solo ke menwa moko boye eza ko bloquer na Kinshasa. Nzokande mokonzi ya mboka gouvernement central ba pesa ki pe ba pesa rétrocession tala Congo Central ezali na 3e position ya province oyo bazwa rétrocession abonné uniforme kutu ba leki na Lualaba. Mais botala Lualaba ndenge eza ko évoluer, botala Lualaba ndenge baza yini biso mbongo soki kendaki nzela nini toyebi te. Ba député provinciaux bo lamuka botuna ba question, botuna batu na bino, botuna bakambi ya province mbongo na biso eke wapi. Tokotaka makambo ya Congo Central po tozali ba originaire ya Congo Central, nous avons le droit ya kozala lisu likola lisu. Ba preuve yango na pièce contre pièce, boya lisusu koloba, boya lisusu ko contredire ba pièce oyo tocheli bino awa. Vérité c'est bimi. Bo biso kaka mbongo na biso ya province eke wapi, bosali nango nini? Na ibisaka bino kekeba ki yande ko kwela bino na batu na soloka oyo bazonga bato te tango to telemelaka makambo ebele. Naza jaloux ya mutu te, nazali originaire ya province ya Congo Central, naza na droit ya kozala lisu likola lisu en tant que pe gardien ya temple otobate la province na biso ya Congo Central. Dossier ami balé ngai Pegin Sasa, journaliste bouliste originaire ya Congo Central, na sepeli na position na patriotisme ya honorable Omega Mbadu ndenge asengi na bana boma bazala kimia, asengi kimia ezala malgré balsangana ki ebele opona kolingela ebul po bakoyesa ye oyo na likambo moko ezana apport mon côté rien à voir na ki kester ya honorable Omega Mbadu, mais encore balingela ki déjà boule on peut pe sempangi à livrer, toi à trahir ndekonaye, toi à sacrifier ndekonaye pour na lokoso ya mbongo, pour na lokoso ya pouvoir lelo yo
boko yebisa biso su tekeo makoko matatu leloyo boko yebisa biso su tekeo cohésion provinciale po bato bo ma province ba monani pe ba yebani les deux dipon o bazako bo ma province boyebi bango tangu na conseiller Mpangi kekeba kiyane kokoela yo sage kizengi politique eza religion te politique eza sport te politique eza tribalisme te kasi politique eza dynamique yebaka ndenge ya kozala même l'adversaire na o tona moyina yo tango il faut za na ye na intérêt ya province peginta salobaki mabe et comment tina niveau ke baba na kofinga mentor na ngai André Wameso oyo atindanga jamais na finga ba autorité to na finga bato d'ailleurs na ba vidéo na ba meeting bomona le dirkaba du chef de l'état le porte-parole de Bena Congo l'isopeli to mon konzamboka abeta CT pour na koloba ete ba jeune union so Congo central obo fingaka botika ko finga ba autorité bo finga wa meso po wa meso comme na ye nkwa loloki muto alimbisaka na ye na sepeli na comportement na position ya mwana mboka Omega Mbadu oyo azalakisi ki aza leader o asengi ke kimia ekota bana boma bocha na se boyoka mot d'ordre ya leader na bino Omega Mbadu atikali ko yibate atikali ko détourner te atikali ko violer loi mon côté ya assemblée provinciale oyo sengele ke bako isayi mais balingeli boule na makambo o etali kutu ki assemblée provinciale te etali kutu bureau kutu te balingeli boule système ya keba na kiyanda ekokoyela yo mais boye bango ke mandat ya l'état esilaka et puis to continuer vie normale yango nazolo baraka keba na kiyanda ekokoyela yo. Merci beaucoup honorable Omega Mbadu na patriotisme na sens ya amour aux anango continue nango bongo bana buma pade bayoki mot d'ordre kasi bato bayaka na ba discours ya makoko matatu makambo ya cohésion provinciale boye la biso mosusu te parce que binonde ba bomi ya province na biso ya Congo central eza na mpoka il faut to laver yango po bato o basimbi yango bana ba mpoka makambo susu kutu na koloba kutu lelo te po ba audio ezali ba vidéo ezali oyo sona beti to déstabiliser province pamba mais pour na bolingo ya province na salité na biso na mabe na biso to bomba na sengi na ba député provinciaux bola muka mona nyonso ya Congo central la muka idéologie makoko matatu ezala slogan te mais ezala pena ya solo ndenge mokonzi mboka alingi Congo mobimba ela taposo ya sika tozala ini kasi ba désordre salami oyo sala na province ya Congo central ezo pesa pasi pe soni nini mokonzi mboka arobeta tour kala minga ote na cadre itinérance bona côté ndenge province eza ko évoluer bino mongo bozo boma bino mongo bozo fingana bino mongo bozo tinda bato ba fingaka bato awa bo bandi ko tinda ba fingaka bato o piquer po ba donner ezali l'air to ko frapper sikoyo pour na zongisa mutu tuna mulongo e kuma tute pegi chanase waza mpangi plus mpangi wande ko no muyombe tribalisme awa toboyi yango toza na idéologie ya makoko matatu toza na idéologie ya kosangana biso nyonso pour l'intérêt général province ya Congo central et kende liboso papa mama ndeko yo mutu okota infiltré na Congo central zonga na mboka na yo kende buni la mboka na yo zonga na province na yo biso to buni la province na biso to bani na ba famille to bani na ba village to bani na ba clan oyo yo clan to yebite mais ozo kota makambu o etali yote kasi comportement au ba Congo to komi ko sala mikolo o to komi nango eza comportement ya ba Congo te ba bankaka bankulu bancetre balakisa biso makambo te mais kala mingi te siko na ko beta siko ba audio fo bima ba vidéo fo bima mutabe nga ngai te mutasenga pardon te d'ailleurs ko to ngai muta ko corrompre nga za na ne ko te na ko lia mongo na bino pété mutabe nga ngai te kasi boza la après po ebele ba ni siko ba lela bo comprendre que biso to lingi province et kene liboso
biso tolingi to accompagner chef de l'État pe tolingi mukongo nyonso azala à l'aise place azali pe to accompagner ba autorité na biso ya province oyo balingi pe province oyo pe balingi peuple tela lelo ben sécurité tela lelo yo bo me comme Ukraine tela lelo yo makambo simate ole bo sala concentré pour l'intérêt ya peuple bino économie l'intérêt mabumu bo somba ba immeuble bo somba ba mituka pour comme ba commerçant nyonso wana ezo sala bienté et puis eza pour l'intérêt province te on a lobby eza premier volume deuxième volume kamingi te kozoya troisième volume pe ekoya kasi ba vidéo ba audio na ko beta pour na kozongisa mutu na mutu nanzela avec impact na idéologie.